yo en garde yo Ernest Kabila tout cas to comprendre que non boza qui na vision mon konzamboka te boninga ki bo détruire peuple congolais to comprendre que sika to wuti na lelo o bozo mona sous lelo ko sala te yango to mettre bino en garde yo ke ba l'accepte so bambilio ko zo sama pona mon konzamboka to yeba sous na koyeba na kokumisa yi yango mo ba ko sala te na peuple trans to ko poser ba question moko ya liboso quel est l'homme qui a pillé ce pays au moins on va répondre kaka kanambe politique moi maseni 10 sur 10 mwana oyo akoloba kaka o mutu mususu zero biso to démissionner kana kozongela IDPS to yebiso Denis Kamba ke keba na minute keba moyo songa suna IDPS ezate parce que osimi makila na maboko yokani parce que na moment où tozo bisabino peuple congolais bozala tout azimit ba utu ko bisabino nene kulu ba bengise lisusu pona makamba FDC papa bomoni ba parti oye ko s'adhérer derrière IDPS bomona ki ndeko na biso Frank Djongo to yambiyo bolandi o to bengi ki mwa ku mwanza na katanga alobi déjà allié na ngai na minute akomi oyo allié na so soutenir na minute ezai ide papa na ebisi bino merci bandeko na biso bazolanda biso na etando ike tikete kolon zamba pa bolabino tikete comme kolon zambe wa pesi biso souffle de vie to ebisa ke bino Fachi Beton l'homme de bic rouge hein o to bengi monsieur Coq. L'actualité politique, Tozo Kenena RDC, tu es ici au peuple congolais, Bozala tout azimit. Plupart aussi, Bozala Ozagé, Boutu Koyoka, ba offre et la République démocratique du Congo. Le Sengele Théo Tobengi, même Bande Konyoso, Bazala qui découragé parce que pour nous en armée Nabiso. Boutu Koyoka lobby, à partir à lobby. Mokonzamboka a ordonné, il fallait Bazwa Tobengi, ba jeune Congolais. Bakende koyokola nenga kokumba hélicoptère nenga koyokola nenga kokumba mirage papa na moment oyo tozo ebisa bino bozala ozage soki ba yebisi yo ete ne fils que kende armée kende na nenga ya kimia par rapport ya nini boyoki même États-Unis d'Amérique na mbela oyo abeti alobi ete il fallait collaborer o to bengi na armée na biso to bengi FARDC ne fils que pe tolobi na santé na bango pe na kolia na bango ba biba kolia ya ngolo yango to ebisi bino bozala tout azimit parce que Fachi Beton l'homme de bic rouge mu kwantombolo mo wa mai mikolo ba benge mbese propre parce que na minute oyo na ndenga zo memela bango na actualité politique ebele ba kotuna ngulu ebele ba ko démissionner en bloc parce que nazo ebisa bino na pesi Fachi Longonya na acte a uti ko sala na moment oyo na ba effort o azali ko sala sur le terrain parce que bo uti ko yo kabino moko biso to komaki quand même na bobangi makasi boyebi bien banda bazwa ki papa wa Kanining alias King bachaki na prison parce que ezalaki na bakabal ezalaki tellement bien planifié contre le chef de l'état ne fils que bandaki même procès auto bengi ya papa wa Kanining ne fils que a utilisé ka langage alobaka ete mokonza mboka yepe na mabwa détournement zali yango monaki alobaka ete batindaki ngai kaka epa mokonzi ya mboka plan na bango ezalaki planifié yango lanaki tout na kasende olandaki même o tozobenga Benoît Lwamba abimisi ba vérité na nenga kosakana te yango à tout moment to ebisaka bino awa kamera la kisi biso ete azalaki o to bengi ba fondateur ya PPRD azalaki o to bengi pièce maîtresse ya bande kwa FCC pour être a parvenu kozongisa Kabila sur les scènes awa Kabila ebisa biso ete na ko ebisa bino adiete na ko ebisa bino abie lelo to ekomona ngo aux yeux de tout le monde mais na pesi longonya na ngai na Fachi Beton l'homme de bic rouge na nenga zusu mokano mutute akoki konyata na makala à part moi si o to bengi ya kamere plupart aussi na zo ebisa bino ba décision lisusu bazui ba lobby kala mingi te il fallait ba préparer prison ya bien il faut kamera kende awa zo préparer le to bengi ngenga bazo préparer le to bengi buluo to lobby bozala osake to lingete bande kwa FCC le bazo kende kuna kamera bazo ya babango lelo bato INC bazo lobate mais so lelo kamera zui poison ou bien zui problème batu nyonso bozolo bawana bokotala bango te bokolobete chef de l'état yewana bomi kamere mais azo ya bazo recevoir tout le monde mais bozolo bate mais awa photo protéger mutu moko nyata makolo na ekuna te merci na ba prisonnier oyo bolakisa ke exemple oyo bozui masuba na bino bobami ne mi ander papa to ebisa ke bino ne ni même zambe likolo aboyi bango to ebisa ke bino bato FCC nde bazali wana même oyo to bengi bakoko bakufi baboyi bango mais lelo boyo komona aux yeux de tout le monde ba prisonnier to pesi bino longonya to soutenir bino de loin to yebi kala minute to sala bino visite to ko pesa bino o ndo to kabola ka bino mwa ba mapa ndo to kabola ka bino mwa bati parce que to yebi bien na moment oyo
Bo comprendre ete banda faki azwaki mboka oyo akabaki yango na loboko ya Nzambe. Mawa ya Nzambe ekokisami na République démocratique du Congo. Peuple congolais tolobi bozala tout azimit. Bo soutenir Fachi parce que élève tozo lobao bo utu koyoka. Hein? Awa c'est nanya ebisaki bino mutu lokola nene nkulu. Oyo akendaki de fisc na cour constitutionnel parce que bakata makambo ya AFDC. Parce que na koki kopesa bino ba information lobby chef de l'État. Ayambaki 13 personnes. Oyo tobengi bandeko musu ba uti na kati ya FCC. Bomoni oyo tobengi Thomas Lokondo, chef de l'État yambaki lobby na oya. Aute koyamba ndeko tobengi Denis Esanga. Ayambi ba atu lukwebu. Plupart aussi awa nazo ebisa bino balobi biso toye kosenga bouloté. To sengi kaka chef de l'État mu kontomolo mais c'est propre. Ça la réforme oyo tobengi aseni. Yango to ebisi bino. Nous allons emboîter les pas oyo tobengi comme des caméléons. Papa to ebisa kibino. Fachi Beton, ebele mingi ba komi pesa devoir. Ebele mingi ba komi démissionner en bloc. Boyoka ki chef wa rebelle ya Sokola 1. Oyoki alali kaka boye akufi. Ezali pambate to ebisi bino mawa Nzambe kiti na RDC. Que soit ce que que soutenir même ba rebelle okokuta na Nzambe liboso ya peuple congolais. Yango na ebisi bino Fachi Beton, l'homme de bic rouge. O to bengi mais c'est propre. Mo amai, mu kontombolo. O to bengi mu kishi. Tolobi esprit à Tshisekedi wa Mulumba eza incarné dans tous les Congolais il y a République démocratique du Congo. Yango to ebisi bino peuple congolais boza la calme. Na minute oyo Fachi Beton bomonaki oyo ton oyo ezalaki entre Kianza o Nangaba. Lobi bomonaki Fachi Beton descend ezalaki ya mystique. Ndeti ya fourmi. Ya boya kokitame. Atindaki oyo to bengi envoyé na papa a comprendre que était à terrain na minute oyo ezalaki suspect mais na yebisi bino bolandaki bino moko bana ya lemba bolandaki bana ya ngaba balobi ete mokonzi mboka tomoni quand même na université otongeli biso tomoni quand même mokonzi mboka babandaki nde kokosa biso to comprendre ete mokonzi ya masolo eza kaka yo Fachi Beton nazo yebisa asangisi bato nyonso makasi alobi toute autorité vient de Dieu. C'est Félix qui est le seul et l'unique président Fachi Beton. Elle a le bin de moi. Okoyoka Bajakate, Bayambiye. Mais biso batu to pesa ki pouvoir. Trop c'est trop. Ah, Otolobi 6 mai Baluka 9. Qui pouvait croire que le tout-puissant Kalev pouvait marcher dans la rue? Kalev tout-puissant. Kalev Oyo Azouaki 2000 filles. Atieli biso ba caméra. Tolinga ka ba caméra ba cité. Na yebisi bino. Oui. Kamel atie ba fille 2000 basalaki réunion na Izipa yango na ememeli mukolo Izipa liwa basali pesa ba fille wana le bapakolaka ba mafuta soki c'est la simbi azwa poison covid baloba covid-19 bokozwanga ya ba chef kutumia kana ngape ba uti koyebisa ngake yo tositele zungu pembeni na combien 14000 vies c'est une de vos singa boy boko sepela boy ah tolobi boy mes chers amis est-ce que nyonso wana bakola c'est Kabila qui dirige? Qui pouvait croire que un jour Shadari pouvait marcher dans la rue pour réclamer la violation de la constitution? Basimbani Shadari banani bazula bagazi bazokende balobi ke ba violer constitution mais constitution na batayaki yango na veste nani ya Kabila kanambe politique mwana Marcelina tonton Mutwali atika mandefo ebele apa kola poudre taone umukama tokola mukana tongo bana mufunga sota na kimbia satu bana muua ya biso ni nakati. OK mes chers amis tolobi boye, souvenez-vous le jour de l'interpellation du ministre démissionnaire ex-vice-ministre de justice qui se tenait dehors pour ne pas céder au parquet. Si Shadara yaki, est-ce que bayambaki ye? Shaoki tundozaki, bengani musika, minapu ayaki. Awa Denis Kamba ye wana sali déclaration, si boyoki bino nyonso. Alobia to sali ba marche, ya trop. Ezo aboutir na rien. Mais il dépêche ata to kufi marche baboyi Losar Longwa. Ake kuna président lobi Longwa démissionnaire. Biloko ya sakata na minapu baboyi yango. C'est parce que l'état des droits existe.
c'est la justice qui élève une nation, non pas le Parlement qui élève une nation. Hein? Maman Mabunda, oazolata ba sapato ya mibale mukase. Mabunda, tu es en train de jouer avec le feu. Au sali ba usage de faux. Na code na article 126 code pénal livre 2 oyo balobi usage de faux. Mabunda osali usage de faux okokangama pendant 5 ans. Mutu na bango Jean-Jacques Mamba akokangama boyoka alobaka lisusu akokangama 5 ans de prison usage de faux. Awa tolobi boye basalaka likopana ndoki te. Le Katangé pleure. L'enfant que vous avez accepté d'adopter hier, aujourd'hui, il a grandi et il se retourne contre vous en disant vous êtes des traîtres. Kanambe abengi ba Katangé ba traître. Est-ce que Kabila tolo banana vérité yo za Katangé kimwa kumanza lobi ye mutu apesa kiyo kombo ya Joseph Kabila namboka ye mutu apesa kiyo Kabangi. Est-ce que yo somoni lipasa Jeannette Mukolo abotami wapi na Manono mais yo botami na Walikali mapasa. Est-ce que zalaka yango mukungu akumwanza mtoto akatanga azosibenga yo kende kuzoba botu na yo otikele biso souvenir pendant 18 ans bot tala sapato munene babenga ka brode na chaussette ezokota kiwi boîte mobile soki asire atelemi na kankokolo na messe des officiers wana ale azotala basheri bazoleka basheri bazoseka ye azokanisa ke bazosepela mokoto Francis Kalomba yeko yebisa ete lataka basongelo kwa président Jules siko lelo Kabila akomi kosala boyorge ozokende kwa tanamo. Ok mes chers amis, boyoki bakatange babenginga na butu na machipisha na kolosi na kakanda na likasi na fungurume na Kambov na sana sikisa ko sakanate nazokita avec association Fati solution ya maman Brigitte Mwanza Wakabe nazokita Lubumbashi en tant que coordonnateur numéro 1 nazokita ndeko bako memanga na cheval nakata Lubumbashi naza 14000 vies awa tolobi boyi bayebisinga ke Gilles Loba boyi Kabila anayambia mumikono ile ilimukomesha ezana Swahili anayambia mumikono ile ilimukomesha siko na lingale lobini Kabila asumbeli maboko ekolisaki ye siko na chiluba elobini Kabila munyini na mubianza bilibi mukolesha ya mukishi kwa ntombolo mwa mai papa gratuité Félix Antoine Tshisekedi Chilombo béton papa social na yango tozoke na lombango na ba information na pesi d'abord ba konzina biso ya parti ya IDPS notamment président Aïe Kabunda Kaboun 500 000 gigas sans oublier liso ya mokonzo to benga secrétaire Augustin Kabouya kitalatala ya mokonzi. Sans plus tarder tozoleka na information boyo kibino moko mwana oyo ya moke ya bandi politique sika na kombo ya Mike Mukebai lobi bolanda kiye alobi ngai nde nazalia wana zo soutenir Fachi Beton parce que Fachi Beton azali na ba Fachi so alobi likambu peuple bimina nze bolimbisanga to na rang te mais na pesa nde information parce que la minute oyo ba ko comprendre qui a été l'élu du peuple parce que ma solo wana be vérité 18 ba comprendre que non ba tchongo pena de côté preuve année papa na bonga za kuna senga ki avion bongo ba senga ki akoki opesa yango te ya omoni maman tumbalo vient na travailler na bateau honnête maman affaires étrangères azo via tien ndango na Turquie et que maman congolais kuna alors moi na mai na minute oyo azia zili date apesa ki ya kozonga na mboka na minute oyo bazo kolela ba ba quand est-ce que akozonga lisusu te yango na lobi boye Moïse Katumbi lobi pe a lobi boye azo compter na 2023 te hier oyane na 2028 pour accompagner mokonza mboka APCP majorité pour pas bima premier ministre. Vous comprenez le niveau politique to comme kenango tolandi la fois passée awa Bemba amer na François Beya autorité ya mokonza mboka Bemba zolela musala mais azo senga premier ministre ba okotisa yo na
parti nini parce que yo ozali na coalition ni FCC ni cash ndeko na ngai ata yo osala politique te bemba osala politique nyonso berero nyonso mutala meme ambongo komo mema bemba na berero yango bavandisaki babizaka calme tolukelo musala bokamwa te so boyoki peut-être bapesi musala ke non azali chargé de ezali ki aza congolais amikitisi na ye so bo comprendre bien bemba zongaki avandi kimia c'est pas pour rien bemba ke kuna bemba Fayulu Muzito na Katumbi bakendaki na communauté internationale bake na Union africaine bake na Union européenne bavandisi bango pas décideur du monde ba ici bango on est avec Chilombo pour long yango moni bemba ebisi bana mai to yebelanga na kiti na ngai pa Chilombo akendaki azwi mwa kaki na ye azongi pe nie yango akenda obalela mwasi na ye allez-y comprendre bane nyonso muto azala vice-président ya présidence de la République atième vice-président atika ko bala mwasi te Fatia baleli mwasi donc Fatia mutu moko o ba témoignage auprès ya maman na ye akola ka na esprit ya système batu même ba bitumba musu Fatia na buna école na ba avenue maman komaki koka moi mais mwana oyo azo défendre batu donc ça ndenge Fatia koleli preuve ane bomoni bazalaki na makanisi ya mabeba étouffé ye bomaye ba renverser pouvoir maintenant rien n'a été fait parce que azali motema pembe notre mboko pembe zéro virus. Alors na chité na kolobali susu boye tozo ebisa na maman na biso maman Denise to bengaka vraiment maman ambulance avec tout le respect qu'on vous doit maman to sengi biso nde to boyi ko yambela biso ba Timothée le noir te ba saisa iwana te bazali bato baso ya na mission na ndaku ya mokonzi biso moko to bundele loko yango maintenant to koma oya te yoko mo yamba bato ba finga papa récemment ba auto finga papa ba Timothée le noir a brada ya Mida a brada Gentini a brada ya gouverneur al Lubumbashi ya Katanga azali brada ya nani ya Kamere ya secrétaire na bango PPRD Chadari mais comment on se permettre vraiment yamba bato et puis yo excellence biso IDPS to bersa batute Didier Boudimbo ebi biso ne to pesa au place wana so to bi ke olongwa tu t'es permis zéro joie mutu ko Timothée le noir na ba barbe na satanique au continue na kwa mokonzi après que combien et puis Timothée le noir go bimanae maman pesa ki mbongo non est-ce que biso to zumbongo toujours c'est pour mon art enfamé. Nous passons des nuits enfamées pour te défendre, te dénoncer ma campagne. Et nous vivons dans l'insécurité sans un soubassement juridique. Mais yo vandi kuna to sala makambo. Bino ozo to sala, bozo sala makambo mususu. Donc bozo exposer biso. Et puis tout ça il a fait pem Kankonde, biso IDPS Parlement debout, collectif des parlementaires debout biso ndeye. Yo comment organiser ba messe noire. On invite à soi-disant les parlementaires debout te mettre en garde à Mokondi, il faut se respecter. IDP c'est un parti où est ordre, na norme. Biso to la hiérarchie. Yango PDG de nous la mère à Bengi, il faut bino moko se prendre en charge. Maman Daniela Kamonya alobaki yango lobi. Yango to sena Mokonzi mboka abo sanate général Elvis na ba nomination zoya. Azanga te po asali pe mingi po na mboka ba oyo ba complotaki po na ye ezani le sans effet sans oublier John Chibangu wana azali guerrier donc guerrier munene yango to simbote mingi pe na mukuna oto bengi papa na biso oto bengi Martin Luther King to monique zéro infraction zéro problème na dossier na ye yango ezoka mwisa biso tozo mona FCC oyo elobaki ke ministre de justice na bango nde akangisaki Kamere Kamere na dernier plaidoirie alobi non bolanda FCC te eza jalousie na makambo oyo mokonzi mboka asali ya mine yango nde meminga bakanginga mais comme to comporte toi ba mikete tout ça na analyse comment expliquer mno okangisi muntu ango siko mno suko komo kende ko tala ye bokomo ebise to ko consoler yo et puis yo abe chole ok, na en face ya kan ou non na badara ok na raté mais oko tamara na biso to mettre en garde na mbongo comment expliquer ce que bino ba to amplifier comme 15 millions 57 millions bolobele ngote et puis ba arrêter ye beaucoup memele sous avocat tout ça comprendre le ko na boninga bo ça
au moins que vous avez une mission bino nyonso même en bon otoyebi que vous allez qui aux coordonnateurs ndio assumer ba fonction sikoyo ya coordonnateur ya la muka tozolo bela la personne de monsieur Ambongo et non cardinal Ambongo parce que biso to mono la personne d'Ambongo tu ne mérites même pas vous avez reflété image ya aux cardinal tie vous avez éternir image ya catholique ya binzela ba Congo malamu nda kimsa ki quelques rwandais na nzela kinseki babimi kisantu nde kisantu na minute tozolo ba tango fort kende na yema okekuta bango déjà basakuna kende na nina boma okekuta bango basakuna ba rwandais o ba yebi Congo te donc muta memi bango na kata ba Congo kuna ezali ndeko nanga mukongo adjudant chef Masenga donc yenda umena Kabila pendant 12 ans na kingakati yango tozo dénoncer bokende kuna na yema nde basakuna donc pona kota mala muzindo ezate parce que ya ba information malamu ezali pona tana biso tozo sauter kaka nde lobi to yeba kokota ngona muzindo yango tobi ke likambo itali sur dossier à caméra na sepeli mingi na tribunal grande instance ya procureur général numéro 1 wana en tout cas vraiment na sepeli na imakasi alobi bino boso se kente na likambo ya caméra pona nini bino ba juge ya caméra na comprendre te soki boza mitu zo sala bino bien te en tout cas na sepeli na procureur numéro 1 ya tribunal grande instance alobi ba juge ya caméra akebisi bango bi caméra ça na problème na président cité caméra asa na problème na gouvernement te caméra asa na problème na nation asa na problème na peuple congolais na 80 000 d'habitants oyo ayibi mongo na bango donc biso totika caméra to sa problème na peuple congolais vous comprenez na CP na péché yango lobi que ceux qui vont continuer ka koya yango monique a rejeté qui liberté provisoire caméra abiso bon mais qui ka continuer ko baxer 30 ans donc caméra qui ba ko 50 ans to bete na mo bon donc à comprendre donc bazo comprendre que non et si kanyo surtout bon basakana na peuple congolais état de droit to se bango za sinogaté bano ka état de droit za le eloko moko sinoga ya banzema ko beta lelu la amete et le état de droit fandi na mboka vous comprenez que mon Mboka ça félicité partout dans la péninsule africaine ça félicité les Kamota l'état de droit vous savez ba yini surtout ba criminels surtout au sommet de l'état ba yiba kimbongo na Congo ba ko kangama Anderson ba ko kende singama tembeli to kangaki te 3 journalistes le 3 journalistes ba kangama ki jusqu'à le sema to kangi to longoli na kata présidence ba kangami parce que biloba loba yango comprendre que état de droit soko fingira tata mutu mama no mbala simeke ya bazio ba ketcho na prison yango to baki biso mandat na biso o eza le peuple d'abord biso to ko boma batute biso ka état de droit o yibi mboko na biso Congo ke kufula kuna na prison na pavant 8 bien pavant 11 yango to bi que no peuple congolais soyez calme soutenir mona mboka et Félix Tshisekedi yenda mona dans le sang du peuple congolais tala makamazo sala o en tout cas biso surtout to se pelango parce que état de droit e fa na kata mboka na biso yango to bi que caméra bolongo la mino makanisi yango moni ke na landaki Cameroun moko lobi donc caméra pensera déjà le col na Nelson Mandela donc ak pensar le col Nelson Mandela donc arobi ba sikote donc tina 2031 de caméra akoki kozwa mapa ya kozwa souffle na kata mboka na biso donc azana 20 ans na Guantanamo donc Guantanamo to bani na prison makala yango peuple congolais to comprendre état de droit ndesika tozo kende to utaki na bango wapi lelo to komi na bango pe lelo tozo kende na bango wapi yango to lobi kete non caméra to bossa na pas joana en tout cas ayiba kimbongo ya peuple congolais yango tozo le ba ilunga papa est malade premier ministre comme quoi c'est malade te vanda na Luanda mais bon wala kité to ba ki bango laissez-les aller ils seront bloqués quelque part lelo ilunga za bloqué te Assemblée nationale les a bloqués Sénat les a bloqués dans la tozo ki mokonza mboka oyo azala ki mwana historien donc azaki mwana ya prophète mwana mukishi donc a bloqué bango bako ya madame mwana musika aigle biso bano comprendre te vision mu konta mboka yaki musika yango moli ba tepi lelo o basuki ba baza bloqué yango moli lelo ilunga akosani malade o papa est malade non zala wana vraiment zala wana okosa malade pour nani yango moli to senga akeno so soin o foi o mutema te oza complice aza kabilise monene aza cowboy fatigué asala eloko ni premier ministre banda ya zwa bokonzi oyo poza pesa ye eloko ni moko asala ni fufu ekita ni saka masango ekita mais quand makambo ezanga tina yango to comprendre ki bango que non baza bato ya Kabila yango lelo oyo comprendre que non eloko mo ba osala ezate to so mettre en garde na DG directeur ya RTNC Ernest Kabila to so mettre en garde yo so laksa biloko pamba na chaîne nationale aujourd'hui ça va théâtre baba jemo quoi ça mais follow là ça va documenter même ya président bato bazana besoin batala biloko président ba œuvre est-ce que bino boyebi ke mokonza mboka sala très ko banda koleziti Angola bino boyebi yango
Et c'est bien qu'on a l'accès à la TV. Documentaire, il y a un autre qui a parce que chaîne nationale était là comme mais Ernest, il nous a tous mettre à gars, Keba Keba Kabili c'est mon aîné. Aussi l'acception du théâtre, la chaîne nationale, bah tous comprendre est-ce que l'on y a ça là. Il y a autre chose que la qui ça m'a comme Mokontambo kazo ça là. Kena Selemba Banzela au Salami. Est-ce que nous voyons bien Kena na nini na babibwa Banzela au Mokontambo kazo bongisa. Na office de route makambazo ça là. Mais tous mettre yo en garde yo Ernest Kabila tout cas to comprendre que non boza qui na vision mon kontambo kate boninga ki bo détruire peuple congolais to comprendre que sika to wuti na lelo o bozo mona sous lelo ko sala te yango to mettre bino en garde yo ke ba l'accepte so bambilio ko zo sama pona mon kontambo ka to yeba sous na koyeba na kokumisa yi yango mo lelo sonal na lo bate bomba 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 mwana mama mambu maso na yebisa bino sonal wana ezaki nango compagnie ya ba djihadiste. Sonal, Bobby Sonal, oui. Société nationale de loterie. Bakangi Mokonzi wana lobi. DG wana asa lobi na prison. Na lo baté. Yango moni bande ko nanga kino ba BBC ba mbongo na bango pamba bateki mapango na ba so ka loterie oté. OK, les aïna ba Rwandais. Et c'est que nous ba Rwandais, ba bêtise lobi ba kamati ba interpellé dans kata prison. Dans un peu ça une vraie information. Le directeur wana donc ba sali enquête, ba tali pendant 14 ans na kata mboka na biso oyo. Donc ceux qui ont fait la loterie, on a formé beaucoup Arabes. Et ça, il y a Kabila dans Moissinaï. Il a fait beaucoup de crimes. Donc Kabila a été. Il faut comprendre que Cordon a fait le barquet. Donc on a fait un zoo. Donc il y a un bon côté. Kabila a fait un CPIT. Il a fait beaucoup de crimes. Toko lingate que to bexe beto mese libérant to ketia kuna la CPI avadi na yazo seka alati libe couter il faut ça na bambata na bambata c'est ça vous comprenez yango to comprendre les journalistes en tout cas to na cadre mais sonal wana okende et vendre na ya olive yango comprendre que non beaucoup arabe yango bandoko former ba djihadiste yango bandoko somba ba biloko belé ya nini yango to bi que lelo oyo sonal bakangiye directeur wana azana prison biso to yaka photo dénoncer to mesa ba tuberoté biso to ali ba combattant affecti to ça liso mo kontamboka comité de suivi to yaka suivi partout pour na kotala onini mo kontamboka to sala na katamboka na biso to mesa ba tuberoté ozala nani que ce soit ta grade to ko dénoncer yo yango to comprendre que tene lelo oyo et si to zimboka na so maboko ba kita ba mata to zimboka na so maboko congolais a récupérer mboka na yi yango le ko to banga ezalité donc pour na kota makambe belebe yango pour na kene ko chiter merci na ba vertisseur o ba yaki na katamboka ba grand baron ba na katamboka eza bien quitté Bill Gates Mutombo di Kembes Josie Boy wana azali PDG ya ba Nissan na Toyota PDG Josie Boy aïe ça la calme boso ma Toyota na $300 maintenant na muko to mo na boko makasi donc boso ma Toyota na $300 papa na boso ma 4 moi c'est dans moko moi dans moko neve dans moko ngamo su moko $1,200 vous comprenez to bi que mboka o eza ba congolais eza ba rwandais te eza ba burundais te eza ba tanzanais te eza peuple congolais na mabela ba koko nde biso to kosani to kobima lango avec Dieu nous ferons des espoirs ceux qui nzamba simi mboka o to kene musika ta papa tala taïza muke na chiteka wana na pesi bandeko na ngane surtout mbote o bato na surtout ba diaspora na biso o ba edara biso na financement pe na ba conseil Daniela Kamolesika ezali na pesi mbote mingi Krisa Bidutu José Ibanga Gwemani Silva Mobutu Brigitte Mwanza Kabeya Claude Tisekedi esike ezali nzamba pambola yo Fabrice Wanidola Achille de Lyon esike ezali mukongo na ngai ya 100% nzamba pambola Mama Nelly ne makambo na 6e ri nzamba pambola Wadela Mulamba nzamba pambola yo 13 Kibenga na France nzamba pambola yo et puis na pesi mbote na premier congolais o asali grand chimiste na Chine kuna asali bombe numéro 1 na Chine kuna Keita Kalombo donc grand chimiste numéro 1 à Congo et si vous allez nzamba pambola yo yango pona ko chiter na zongisi marton de mingi pa bandeko nga ba journaliste o ba spécifique audace ya koloba dans quelques minutes donc toi qui est rapidement parce qu'il nous reste quelques minutes et alors boni santé boni ba œuvre ouais santé très kitoko ba œuvre déjà wana kutunde vraiment en tout cas toko le belaté parce que longo déjà et kangi déjà vena ba faire en tout cas vous m'a dit que c'est l'unique artiste oyo a soutenir papa Etienne Tshisekedi Mulumba l'air akufaka en 2017 obi que tous les musiciens surtout on a ba kota vraiment de ba parler ba banga na bino les 20 mukisha kufino
abundi makasi mpona mboka oyo état de droit soki efandi lelo na kati ya Congo c'est grâce à Papa Etienne Tshisekedi Mulumba que son âme repose en paix. Voilà, tant que manifestation, pourquoi bazwara binoté ba artiste et musicien au bozala rameto mona ko sutuko ba bengi Kofi, ou ba bengi Wera, ou ba bengi JB. Mais pour la ni bazwara binomo. C'est ça qui tue ouais notre voilà, pays. Rapidement. Vous comprenez? Pour biso toza batu oyo, rien à prouver, rien à dire, rien à commenter. Mokili eyebi, IDPS eyebi, les chefs de l'État ayebi. Le président Jean-Marc Kabunda ayebi, secrétaire Kabouya ayebi petit très bien. Nandenge oyo apporta. Voilà, rapidement. Donc, il faut pena baluka kabiso pour biso ndi mutu tosali makambo ya ebele. Président Tshisekedi Chilombo, Mama Denise, ba comédie belé kaka, mais mutu asali liti. Ye opeti jinanga soutien na bino, voma boko taka na compte YouTube na ngai jinanga Arson officiel. Et puis na page Facebook Jinanga Arson officiel ndebo komona tous les œuvres et puis pe lisusu pandémie oyo ma Jinanga kwa zaki braté à soutenir toza batu oyo toza ko soutenir le gouvernement c'est un gouvernement à soutenir Pébiso en commençant par le ministre de la Culture et Art et pourquoi pas aussi na conseiller chargé na culture et art en tout cas na niveau présidence à BTO. En tout cas, tout le monde everybody est gochi. Hernabire, président coordonnateur, Chichi. Everybody. Hiyo Felice we tout. Bukalenga mbweba. Wewa Chilombo wanyimema. Bukalenga mbweba. Hiyo Felice we tout. Bukalenga mbweba. Wamulumba ne marte kasalu. Bukalenga mbweba. Chichi. Everybody, président Gilles, coordonnateur. Chichi, Ofandi Nangwende Nayo, guerre na Este, Esili. Ofandi Nangwende Nayo, Bana Batangi, Ofele. Ofandi Nangwende Nayo, Basoda Bazu Banda Kuna Kachache, Fachiwani. Everybody go, Wewa Chilombo we tu, Bukalenga Mbweba. Iyo Felice Wanyimema, Bukalenga Mbweba. État de droit et Fandi Namboka. Bukalenga Mbweba. Chigo. Everybody. Renabere. Voilà. Jinanga. Merci beaucoup Jinanga. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Ouais, c'est ça. Donc abonnez-vous massivement. Merci. On se retrouve à la prochaine numéro. En tout cas, pena ba dédicace nangé zabongo na James Sebuka et pourquoi pas aussi à présent Gilles, Maman Brigitte, Mwanzawa Kabeya, pourquoi pas Natania, Kanya Wani, Daniela Kamwanya, Mowa Mai, pourquoi pas Maman Denise Nyankero, Mwana Nayo, Apui Nayo, pourquoi pas aussi na présent Félix Tshisekedi, état des droits en marche, béton. Everybody contact nanga plus 243 939 13 29 plus 243 939 13 29. Soutien Nabino et que ça nanga bien pour ba Evre Zali chanson ya ngwana izo makala mingite Maman Brigitte. Muta simbi pena makambu ya culture et art na association Afaso Fati Solution ngayeyo bapui na yo ndete kotambola na Congo mo mapoto planté association oyo yango ndete kobisango Maman Brigitte plus 243 939 13 29 plus 243 939 13 29 René Abiri Eli Likompa est-ce que Lilo Bezali Eli everybody présenter le chichi Bukalenga Mbweba Wewa Felice we tout Bukalenga Mbweba aha Ofandi Nangwende Nayo Bana Batangi Ofele Ofandi Nangwende Nayo Basoda Bazu Banda Kuna Kanchache Chico Wewa Felice we tout Bukalenga Mbweba Yes mec Président Gilles, le coordonnateur. Pourquoi pas président Bajo, président Rick, président merci beaucoup. Everybody go. Chichi.
wewa chilombo wani mema bukalenga mbweba yasimak ofandi na ngwende na yo bana batangi ofele ofandi na ngwende na yo bena ete esilie fachi wani chichi elikomba everybody chigo wewa chilombo wetu twetu bukalenga mbweba iyo Felice wanyimema bukalenga mbweba eta de droit epandi na mboka bukalenga mbweba chicho bukalenga mbweba iyo Felice wetu twetu bukalenga mbweba eta de droit epandi na mboka bukalenga mbweba okati Daniela kamwanya mwa mayo mama Brigitte Mwanza kabea afaso façon solution chichi PDG wa Dan Mulamba fachi beton bukalenga mbweba iyo Chilombo Frédéric pourquoi pas na Serge Kitende Bibata ingénieur Georges Tankou Wani Mema bukalenga mbweba et de droit et pas